mama ye mama na lobe mama ye lele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama lele mabondela sika nyonso zali. Galo pour Miss Neftali, la casquette de la presse congolaise, la PC Binombote, Libota Nzambe, meilleur V partout, Bozul, Boko, Kolanda Biso, on dirait que des taux, on a 100% Jésus, taux, on a 100% Jésus, Balobi, Banana Nzambe, Baza, Batuyo, Balukaka Kosangisi, Balukaka Bosangisi, Balukaka séparation T, Balukaka P division T. Alors, tout ça là, il faut place où ma Bezali, tant que tout ça, Banana Nzambe, tout le kaka tout réparé. Parce que la Bible aussi, quelque part, nous apprend aussi à pardonner. Surtout ça. Le pardon est une puissance qui libère. Donc, quand quelqu'un a fait du mal, vous devez avoir aussi l'esprit de lui pardonner dans ma bé oyasali. Tout qui n'a qu'à toujours te que non ma bé moutona sali to la tango nanzoto, to la tango nanzoto. Non. Quand quelque chose de mal s'est passé, il faut tout ça nini to pardonaka. Quand quelque chose de mal s'est passé, il faut tout ça to pardonaka. Tout ça banana nzambe. Nabi que ma décision aux côté un peu partout. Même bande gros bolanda biso na tolo na sitara tolo na 100% Jésus. Mais des fois bozo bunga que ça banana nzambe. Bozo ça foncer na ba décision mingi ya mokili. Donc le lo na ça na minga kolobate. Azaminga olobate, vous excusez na yete pour nous que ça nous banjir parce que ici c'est 100% Jésus. Juste tout mais un peu qu'on la penser oyo. C'est un problème qui se passe entre RDC et la diaspora, entre les artistes comédiens et la diaspora. Je dis et je le répète, bandeko besoin de la diaspora. Moi je dis et je le répète, sans ignorance. Bandeko na biso artistes comédiens sont devenus des ignorants. Nabi ke bo finga, nabi ke bo commenter mabe ponanga. Mais je vous l'explique. Sans ignorants, nos abonnés sur nos chaînes YouTube. Sur 100%, nous avons 80% des abonnés il y a diaspora. Là, sans ignorance. Et n'oubliez pas, nos vies, bah vie autre ça là na YouTube, na chaîne na biso na émission na biso. 80% ce sont des diaspora. Alors tout ça la blague nangote. Tout ça la blague nangote, tout ça la blague nangote. Tout ça la blague nangote. Lelo oyo so yo bazui décision que ba otala biso te yebsa ngai. Motuni na kata république awa enfin na ka ba somi mekane kande ba megango zo matana ngo asomi mekane po tala kaka émission oyo sali. Yevi YouTube bango madame YouTube bango futu mu colonie. Ozomona quelque part to reconnaître pe bango. Tout reconnaître bango. Tout reconnaître bolamu oyo quelque part on va ça là. Des fois oko za pe na mbongo te. Akabelio. Poni oboa kakae. Et bien, puis, ça n'a pas besoin de bon père, de boire quand même, Jean pas boire qui était à tinder les mots. Est-ce que les comédiens, vous devez avoir la conscience, est-ce que vous tournez chaque jour? Vous avez vu beaucoup à chaque film? Non. Mais des fois, à quoi faire un canisio, des fois, faire un peu au bellissimo, au bengi, à tinder le mot. En plus, on se dit non, avant d'atteindre le mot, il faut boire quand même. Non. À autant la bola, mon relation au bout entre nous, balé, nous ça qui nous atteindre la mbongo. Quelque part, tous en a raison. Des propos tenus pareils, je ne sais pas toujours que nous avons vu tout ce qu'on wapi. Naïbité bandeko, mais qu'un peu gozoa, tant ya royo kaba voice oyo. Excusez-moi de saluer la grande dame, la grande A, la première lettre de l'alphabet. Anne Kalambay, maman Anne Kalambay, la Pécho Bambote, bonne année, la meilleure venayo, la meilleure des choses dans 2020. Pasteur Carlos, le gardien du temple, Pasteur Carlos Kalambay, le gardien du temple, maman Rebecca, la meilleure, excusez-moi, la meilleure venayo, papa JC, papa Jean-Claude, la meilleure venayo, papa Jean-Claude Kalambay, la meilleure venayo, Pasteur Gambé, Pasteur Gambé, Fred Puisson 23, ba meilleur venayo, ba bozaki ana Kinshasa maintenant temps kutanate, ba meilleur venayo, Sœur Adeline Mompa, ba meilleur venayo, couple Mbwaki, papa Freddy ainsi que maman Karine. Na sur moi cadeau et comment qui en tout cas il s'est moi grand garçon, famille c'est là qui en tout cas merci. Mosako Limente dans Hollande, ba bonne année no ba meilleur venayo. Alors, allez-y vite que non, tout kaka propos tenus par nos artistes comédiens. Oui, comme le rôle la guerre, je ne sais pas comment définir ça. Comme guerre, comme vraiment guerre. Comme vraiment guerre. Bande on a besoin de comédien, bolembisa nanu, bolembisa, bo temporiser.
Tous ça bana nzambe nous devons avoir l'esprit de pardonner. Oyo ki pe mutu ba fingi pour ça nyotiki na. Ba langage boy. Ba langage peut na boy. Ndeko na biso asana poto asali voice à défendre honneur ya bandeko parce que ba fingi ba sangisi. Toyo kanana. Bino no bato a théâtre na kota na likambo bien. Boloba o finga biso bato a poto mitu edoka. Na d'abord concerné te na bato mitu edoka mais nazo répondre bino parce que bo dépendra na biso to leki bino banda lobiti lelo. Bato nyonso bo banda na ba théâtre bo bino bo landa lelo ba idole na bino basuki wapi. Baza na poto ti. Baza na poto baza belé na ko tanga te baza belé na ba oba ya ba boma ba mabala bato a poto ba ya ba landa mibala poto ba ya kuna ba sakana ba ba mema bango na ndenge ba oba ya mabala solo na ba o mibali basi ba ya ko bala bango kuna ba ya boyebi bo ba complexe tande ozoloba mama Olive mbo mama Olive apesi bino yango ele isi bato moi kake bo bato a pasi bo bato a parti parce que mon théâtre quand on a ça déjà théâtre ça déjà na assurance vie nae le sera kufi assurance nem to kundai tabina mo kufa kana bo pauvreté maman Olive ngazo lia bino quand tazo sala bino mabe maman Olive wana sonité oloba biso batu biso mitu edoka ke to sala ke bino bozala yo bino bato théâtre bokenda ba Chine boye bina Chine wana ana wenzo bateka biloko ya poto na biloko ekenda sasa bino sombela bino biloko ba centime ba biloko bodondo kana ba omona bino basi ba periki ba fantaisie ba fongo nzu o batindela bino uta wapi iyo vraiment ta imitation ta Louis Vuitton o bozo dondo la kuna imitation parce que na ko classe au kutu parmi bato ba ressemble Louis Vuitton te imitation no ya Louis Vuitton yo pauvre malheureusement yo ressemble na Congo yo imitation ka ko batuta na ngwanzu o ressemble ngoyo eza prix ya loyer yo futa kati zoba pamba ofunga munoko afinga bato a poto yo keba bato apo yo vomoza ne mandia bino ndo aba mandia bo dépendant na biso bolo bala bato a théâtre eza star ya boy bino bato viva na libanga ba 10 euros 20 euros olo bo star oyebi muta musala aza fiche de paye bonne ana fiche de paye soka kangisi mbona eda deza inane asombi ndaku na kisasa yo na théâtre osomba ndaku mkoni so ozoboma batu toke simba kisi osomba mkoni assurance na de vie na yo moko yebi wata na compte na banque muta passe yo bino lobo funga mino robo funga pote baby poto vome baby batu bazana okuna na kisasa no zana ana poto mutu bon muta musalo bino bomona bon za femme de ménage ana fiche de paye mutu munene grand prêtre maçon to amonge belé na poto bino boyebi valorisation ya musala bino na poto stress yo tango kima kana okenda oyebi ka mo stress yo bo définir mo stress c'est quoi le mot stress toi oh ba stress na bino ba stress na bino bon stress na biso na nini zoba pampa moya oloba o bino bato poto mitu edoka na malili bino na moi na préféré kutu malili ke moi la préféré malili ke moi keba poto mutu sala ke bino bo vivre na ba bonne année o so bo kei le na ba western bo ke ba mbongo ebele toto tindaka na bato kiki sasa ne esala me so tonga mabatuka ya poto yo théâtre loba nango so tongi flat wapi atanga tonga fete me bana poto batonga ba flat bana ba donc yo mutu théâtre mutu pampa bozo telenga na misuba oke suka okufi na soki na lunda bozo suka soki wapi oya loba zoba eloba pamba zoba pamba oyo
bokeba bofinga batula bino oboyebi abatindela bino bavendo finga otangi kombo nao yo songolo tindela nga vendo ko finga bato poto nyos tute po bato poto nyos ba niveau mo te yo po niveau mo na oza complexer de yango mo isanza lobaki so moni mamo liva amemi sac à Louis Vuitton ba nga Brigitte Macron ko mema n'importe quel sac lobi so lobina ke somba na osomba mais yo za complexer ozo banga mama Olive nda episoni asombi sake ozo banga mama nga ko za complexer na Brigitte Macron te so alati chaussure na ke na sombi alati lamba na ke na sombi yo zo banga mama Olive parce que ça na revenu motard star a 10 euros star à $5 zoba bo sala mabata poto bato basa bino bangba nzuba otindela bino poko ke loba na bato ba so ba yena wenza ba lokote bino ba chemise ba fantasy tout et tout ale bokena okuna bokomo mona biso ba fantasy to lati na tongo lobi to bwaki bino ko ba sorti obima nango sa so endeni oke crane nango ba zoba pam ba ta théâtre solo niama yo bi pa deodorant o parola ba devra na 1 euro yo so parola ushuaya yo ushuayo parola bourgeois opakola na lobby bato bayaka na ba message oyo ya bato apoto na groupe soki moyen ezali bozwi mpe ya biso tosali namoni ndeko na nga mpe asali mpe message ye mpe aza ya poto atindi bosangisana oyo yanga bozongisela bato apoto premièrement bato apoto nde boza na bodoka makasi malili ebebisa bino cerveau mama na osenga osala rectification parce que comédienne aza mendiante te moni biso nde toza ba comédienne toza ba mendiante te ba mama bana bazali basi mabala bazali les femmes responsables bazali toi tu te payes les leaks et au traité biso de mendiante ça va pas non tu es malade ou quoi to mandiaka on eloko nini to mandiaka bino na eloko nini nous on fait notre boulot to boaki libanga et puis otindi code. Et ça, bon, c'est la loi de nature, ça a bongo, montasali au foutier. Il y a un homme qui fait comme ce soit mendiante. Bon, il faut culpabiliser, même si batu ngambo ya liwa pululu. Quand bino ba producteur ngo ya poto mtu boboya ko jouer ce pululu na ba film na binoti. Bino te batu bokangela pululu va porte. Bino te et où t'en as pototé parce que si je me rappelle bien à l'époque ma chaîne YouTube oh bande qu'on a biso ba sali awa ezala na noté ba producteur ka bino ba diaspora boboya ki pululu na ba film na bino ti pululu ki ba Angola ki ovanda ba Pointe Noire ezaki Bellevue ezaki Calais ezaki nani parce que les sous-mounions surtout bien ezaki maman livre mutaboya ki ke bino ba diaspora bo jouer ce pululu parce que le lobo nimbo let sa bango ma sous-mounions surtout donc ne pululu akufi wana muta liate muta melamaite muta sokolaté muta selote po muta bomi pululu aza comédien nzambe oye moko permettre que pululu akufa habite que le gwa ngai nzambe le maître de temps de circonstances na bi que na permettre loi pululu ba nanga mikolo bo adorer ngai te bo sambela te bo ki église te Nzambe il a permis cela mais à ces conditions les gens vont toujours à l'église ils prient bazo ko adorer bazo pese ka raison on dit qu'il est messie les raisons c'est quand yolingi ba toi vivre te oli ba toi liate ba ke pas maman livre te yo bi lobele yo bi bon maman livre o pesa bato et sunga mabota combien yo bi ba arrière ba loyer bato bazana ngo yo yebi ba minerve la bana o yebi bonane o ba famille combien ba pambola mi na mbongo mamo livre pesi bato yo yakoloba ke mbongo wana bozo kende kobina bozo sababina te basani laissez les morts enterrer leurs morts c'est biblique je crois babina te basani ba olela pululu éternellement ou bien comédien liboso akufi ya pululu obike bo ba complexer ya bato apoto moi ba complexer ma casse ba comédien comme to kufeli maman Olive muta a kundela biso maman Olive na mobile ne ba sali 18 ans à pouvoir vous étiez là en Europe nous on est de diaspora tout le monde qui a tâté que ba combattant on a 100 combattants pour mati avion boyer bo comme un aéroport ba kangi bino communauté internationale rotelema et le bique ba diaspora o ba uti poto ba ye ko revendiquer ba droit na bango na boka na bango Congo allez le président actuel Joseph Kabila kangi bango tie bango na kacho to monatin to monate boaka na victuel bo finga kaka bo loba kana victuel na musika mundela facilité bino frites mundela facilité bino je sais pas moi quoi
Vous savez pas ba galère ba ninga awa ale bolingi nde ba ba sale la bino la place no. Bino mo kita boyo combattre mama Olive. Bino mo boyati. Botina mso ba misana bino. Oboni boyeko bodoka malili. Ezamba suka bo finga ba comédien boyoki. Bo se désabonner na chaîne na biso YouTube. Ngai vraiment na biso no bo se désabonner. Parce que musoto sala ko so bo uti na ba kayu na bino kuna bo uti soko bibembe bo uti soko la ba nyea ba pakawana ale oyo tali moi théâtre au seki se déstresser. O yengi na stress moi olanda train olanda métro o kende boye o zo ba na crèche pozana na ba bonne te biso ato zana ba bonne. Au souffre ti leur oya au zappé boye au kuti Aïda au kuti Belleville au kuti Marina au kuti Pechanga au kuti Oseki et permettre aux autres soulagement au boss à moi galère à journée. Désabonner non, boss se désabonner na bino, nous on s'en fout, nous on va faire notre boulot, on va continuer. Il n'y a pas que vous. Batuna bandundu batala abiso, batuna kisangani, batuna kasai, batu partout. Batala abiso yaka na pototin. To sale la musala ngoka diaspora ten. Diaspora papa na biso be diaspora maman na biso ou bien pema auto pema diaspora mtape sa biso n'importe quoi boni boyeko boyo finga batwa diaba baba ba mandiante yondo ozana kutu na voix kaka na mono za niveau mona Karine Pala te na voix na kaka za niveau mona Marie-Hélène te na voix na kaka za niveau mona Zidane te na voix ya pamba ozana C bazali kolo ba mama bana les femmes responsables yo ya finga bango ba mandiate oli boma yo mtapoto yo désabonner na ceux qui on se désabonner odoka. Voilà, c'est vraiment difficile à comprendre, et difficile aussi à croire à cet phénomène qui se passait autour des comédiens et des diasporas. Je tiens à vous rappeler, nos artistes comédiens, n'abi que bo sa réaction, bo finganga, bo commande ka bo commande bino mais ndebo komagana et peut sanga mon ba force, peut sanga ba courage pour améliorer encore une fois de plus musalango. N'oubliez pas sur 100%, nous avons 80% des abonnés, il y a diaspora. Nous avons 80% de vie, il y a diaspora. Bobo sanilo kwanate, je tiens à vous rappeler, Congolais mongoto osomba na yeka mega na yena combien pota la kaka film moko ozole kana internet. C'est trop rare. Bon c'est la cas difficile la biso na ba chaîne locale la biso a. Alors, nous devons être reconnaissants envers ces gens-là. Dans la diaspora, il faut nous être reconnaissants envers Bango. Alors, pour nous comprendre mieux cet événement, vous comprenez que même na bande ko na bino msusu obaza na diaspora en danger. Parce qu'il y a l'une parmi vous, il n'y a pas ça là qui message. Il n'y a pas ça en diaspora. Allô ma femme, qui voit sur les kinanga, na habité yo ka voit sur que ça peut maniga mi balé misato et ça mieux. Na ça qui en direct mon page na habité sur tala ki en yo osenga ka pardon. Ya biso bande ko na bino awa toza mal vie. Peut-être baninga msusu na ba coin bazali, nga vraiment na coin na na za na mal vie na loba semi que na za zoyoka. To comme le quoi ba bête noire. Pourquoi bête noire pourquoi ba propos baninga bazo tenir na ba interview na bango to lingana kate to simba na kabakisi qui c'est dans la théâtre vrai ou faux et ba internet ngai boy na bi na ngai te et ko sangana suna audio so pena na sadi ya ofinga batapoto je te dis sincèrement pas mais quand on tient assez biso même sur to ça ba démarche ça ba vidéo na ba page na biso ko publier de façon que on senga ka bolim pour na luka kimia ya bota intérêt ba ndona no baza koto s'il te plaît ma fayo que ça ba ninga mi ba miso to ko ça intéressé to ki ça ba bota l'intérêt na biso to za koto s'il te plaît to zo banga ba tuté mais à lire à likambo ezoya kitoko te ezoya kitoko te na ba kwanyo surtout to zalile kinanga fatu na zo biso ezoya kitoko te zo sungate to za censé akobanda ko expliquer do moi pas ba tsubu netinga bo personnellement de nazabo na umna o banga okena banda ka bato et kota mabe s'il te plaît yaya bande onanga so ba oyo kanga na ujo fatu kabolango batika ba émission to tika non na seto kuna na opululu et puis to meka réfléchir ensemble ni to ko sa pour la diaspora c'est vrai ba diaspora ba nzambe te mais bota l'intérêt na biso bande onanga to za libanda awa oki ba propos ba olo ba toucher tout le monde sans exception.
lo baba yo ma pona mi bandi on so comédie boza Congo bazo ya pe na biso o to za poto ah s'il te plaît ma fa bandi ko nga boyo kanga so fa to pesa no dio o za mandat feza to tika no ba émission pardon va o zo ya kitoko te s'il te plaît to kuna no chiko après to yeba na suka ni to ko sala pona bandi ko la biso ba diaspora pardon parmi biso pende to za o bandi on so bona Kinshasa e belé pe bola ba engagement no ala poto e belé bola na famille e belé to ke kana lo yenge boté ya to wole la tous les deux côtés toujours tant l'intérêt na biso pa mamo livre so pinga pe amanda za na Kinshasa ngana zaka parmi bande ko nga o ba okena kinga kati e pe kisamite mais bota la pe intérêt bande on a bino o bazana poto o ba ya mabala o ba ya ba voyage o ba ya wa merci à bon attendeur salut bonne fête à tout le monde et puis voilà o pas le bien à comédienne. Elle réfléchit de la même manière que vous. Alors, ça ne sert à rien. Vous continuez à tiraillement. Bolembisa. Bande on a bien besoin de poto ba komisko d'insécurité. S'il vous plaît, bolembisa et ça bien. Gallo parce qu'il fallait la casquette de la presse congolaise en direct que des taux dans 100% Jésus, bozaki bongo ebele ya kolanda émission ou zaki juste analyse na guerre oyezoleka entre ba comédien na biso na diaspora. Donc na sibito mo bolandi bolio ki bande ko ndenge ba teni ba propos na bango mais nga na osenga kaka pardon de tous les cas. Ba oba fingi nazana casquette na 5 cas pardon. N'oubliez pas que nous sommes suivis à 80% par les diasporas. Merci. Merci à la grande lettre A, la première lettre de l'alphabet, Maman Anne Kalambay. Merci Nayo. Pourquoi pas aussi. Merci à toute l'équipe de tout le 100% Jésus. Merci Nabino Nyon Sobato Ogulanda Kagalo Posgal Neftali. Bossa Bonika massivement. Bah oh nyonso bosel botindaki Gaël meilleur VT donc non c'est la caca pour famille et c'est donc merci à vous, on se retrouve prochainement, bye. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutu pe na moi olemba te